Bonjour, bonsoir, Naba Landinabiso, Oba Landarabiso, Nakati, à Flairmont HD. Et si quand se recoupe Bino Ezana, pourquoi Ezana Moi, c'est Bino Mbote. Et c'est qu'on a Obazo s'abonner à Biso vraiment, toujours c'est pour la Bino Makasi parce que toujours qu'elle devient. Si écoutez Nelium Baladiboso, cliquez quand Sikawana, Nasima caméra, Nabiso, tout d'abord on a Dembo Mbo Flairmont. Tout beau sainte Yemoko et dit nos images pendant Sangoya, Congo. Lelo ezalaki journée oyo toyambi artiste aztozana awa na kati ya plateau na biso na kombo ya Papi Louange tokobeta masolo ya orchestre esika azalaki na pas Félix Wazekwa na bosani te ye moko directeur na biso Guy Massamba na peso bote biso zali Véro Kiri Zeti. Bonsoir Papi Louange. Bonsoir Pelé. Bonsoir Pelé, bonsoir Annie Dembo. Voilà. Ok, ma mingi média. Le studio n'a biso pas une image pendant ça. Comment on dit? Pas une image toujours. Bakolo mabele. Il y a l'éloté. Histoire va changer raté depuis. Kitoko. Na CPD. Lelo batu bakomo ya pe bakomo boya pe bango. Ouais, ils ba ignorant. Boya ba ignorant. Comme on a et comme on a top, mais ayebi na sa motema ayebi que non a te mutoyo. Histoire va changer raté. Voilà. Papi Louange, tu es bien à plateau. Biographie na to ko tout normalement muké. Bandaki musique ndeni pour comment lelo artiste oza artiste. Bon, ngai normalement comme on a Papicho, prénom na ngai nom de famille nangai bat bayebi nazali passe ba benga Ntimba après voilà donc naki na nzuzi na za jumelle nangai quoi ton abi jumelle. OK voilà et ça déjà moi aussi voilà nous donnons un faux jumeau na bana ikotanga natanga ka tozaki na ba mi neti ba Jos Diena Amasa mususu bazana ba Frédicine neti ba Dadi Lobenga kouta na biso classe to wana oyemba mwa moke e mozo banzembo ba chanson religieuse neti banzembo ba frère Deningo nde to romeka moke oyemba après mutu na mandako kangamane mingi penze zalaka masa ona lobi Dadi Lobenga koza na Frédicine toyemba ya musu na ba classe to ale to komo yemba ya musu ko déborder koyemba banzembo ba musicien nyonso ko fongolaka ba voix après un moment pourquoi pas to ça rappeler on a biso mo boy après école après étude tout le monde a mon soir to yemba resika moko to bandi ko meka to créer après baba na mai musu ba yo to créer groupe moko info musique wana na commune Nanjil je suis un Jilo naza natif Nanjil. OK tu as créé info musique papa bana mai musu ba ya ba Jos ba ya moi ma la musique ya ripe mingi na wani bato kwa ba Jos Diena allez te tomboli info musique to kumbeli yango ti ta moko bo Jos azaka suna orchestre mo boya mo akenda pa mo bo ayembaka mo sangana na biso et au salake azwa qui trace moko boye ya culture après culture je sais que culture bani ko yema na culture après allez proposer ngai là comme ici ko wika orchestre quartier des un moment ça tient un mot ils ont tenir té loin na kati ya orchestre on a quartier tango zalaki nana zalaki président na bino tango bandaki na quartier normalement oui ouais normalement un groupe tant que créer groupe faut statuer zalat statuer zalat bruta nani azapena na moi 100 moi courage moko boye après tu as renommé Batou après Josna comme président après Nassé naïe Batou Msou bazalaka balandi mais il y a un groupe de cofondateurs parce que j'ai fait partie il y a un groupe où bateau bateau mais pas fonder groupe wana après tu m'as dit ko kumbelango
tant beaucoup mais là mon premier sorti mbal bosso si ma micro premier jour yo si ma pena micro devant bateau en tout cas mba bosso na simba micro izaka na mbinza les on yaka ba concours moko na ba chaîne moko ba concours mo yoza na mbinza sona bossa nte ipel ba concours mo to okuta na bana ba OBG bana ba bandari ya ba kasavubu ba nini ba kitambo yaka kuna après les tozong to mo ba to uti bisika na après tozongi to bandi sikoyo moment ba samedi mo to provoquer les ba concert mo ya quartier ya ba concours musu pe ya banjili en plein air ba répétition mo instrumental na kasa groupe on zaki chanteur to animateur ngai le to bandaka groupe na bana olinga oyemba na ndako linga oyemba après ba boni yondo za na ba courage na bandeko zo sala boye zaka animateur na bana bona wapo animateur kuti ba zalaka talaku baba tenga na za talaku tila za talaku pone boni boyeko na ko za talaku te après un moment ba okanga manaka esiko na bano meka pe allez na njili ka déjà na info musique wana kombo na ngai bano salama siko kombo na ngai bano salama nini Papito Nsimba papa pale tokei kaka na kepeka na image wana uzana mwa ba image ba nzembo boyemba na orchestre wana ata vocal nzembo loba yo yaka na open orchestre mnene nzembo loba na ko kata nzembo moko boye biso to sepela mingi na rythme ya latino to ya academia to ko beta bilomo na ka academia si ebimaka déjà et ça les lotés mais bimaka academia pese le les lotés ya président Sam Chitu vient na moko hein ebimaka déjà et akaba nzembo moko boye là yaka toka nze mo nakamwelelo komo lukanga na makambo moto azalaki olanda nga sima akomi olukelanga makambo tobeta kede tobeta je de sise nabo silikoti ya pamba ngai nabo babilo mo ba rythme moko boye latino quoi to iko se baser penza mingi na quartier la terre. Ok, merci beaucoup na Yemoko Vero Kiri Dani Dende. Batba bangote po ya ba mamo bana mai ba. Mbote iskozali Dani Pova Code ya Bundes. Kolomwana wana. Nani amema pas Félix Wazeko. Bon, après cela oyiga ba groupe ba quartier des Alaka et ça là que bana mai muso ba kayu koluka banini même ngamo oui même ngamo pe na kale muso ngana mécanicien pe un moment na mécanique pe avec na ngaki maître mécanicien ya garage na biso mona kata lopango un moment bazo serengai pour ni musique pe na ngai aki procès na campus demsu bazo serré kendaka classe bo après un mot beaucoup kima pour demsu ba okuta bino na banini après juste tellement zaka moi avancer un peu na makambo wana na ndule akina vitesse après akendaka cultura les wangu ya cultura ya groupe Félix Wazeko après groupe d'accompagnement disons après aye bisanga ya ndeni obiki nakindi kuna butala buye toke nanu to me o me kana le musu esimba na animation na tuli abana ba kuna bite ya mo zana utaka monga fula komoni aleka bemba mais Bivens rapapé azalaka kuna mais akenda ngabi bon tout ça joue na okinde kake après un moment na van na bi tout ka mi ba orchestre na orchestre mo okinde kuna mo orchestre makambo ndenge uzobanga faut moi li casser zala na kei pe na sala pe ninyo test et simba pe bazwa ngai après un moment na on senti kana be ti na kima na ngali susu tana kimi na vana na be pour sa musique on peut zolanda ngaka izo poussa na sentiment ngo ezala kaka mena obanga après na bige no ndenge pena na zaboye na meka na tuna mwana mai mo ya mo boto ye pa ki chanteur ma ki chanteur pas Jolino Papi Zinga lelo koma na balubumbashi bani Papi Zinga bi na yaka tokindi na groupe Jolino
na Bégotier dès on va répéter na Bégotier sur tokeyi pe après na ki pa de na modé na ba rosa la vimo ya moi costaud boy na été sur ça na été sur ça la bomoy après na kenda ba même na répétition na sala ngo na vanda boy na ka tête pasi na ba même na mouvement ba tête pasi na kenda nous na se soulager donc n'habité il faut na se soulager non les msubu to na ptia maine donc na te maine donc mais kotika na joie penza ko banga na ouais te ko banga siko na mo net ka sonde voilà après na ibisa ba wendo ote na bima na zone na pas rien du tout bon ta mema ki aluka ki aluka ngapi na le na retour na elobi na ngwa bina ah mais ndeno kana aya na baile na ngana mona yi bisika na bien te ezaki kobanga bon ba idée quoi ba idée ba ni on ka tsala mzo bato ba ni netikaka moi marque après retour na ngana va juste alukinga susu ba lukinga siko na frère moko qui dormir de susu pa ya monstre Florine Simba Télécel ba benginga ba bi no fo ya to na matanga moko boye vient na biso mope ya orchestre na ka va sona akina makambo moko boye akina dei moko photo beta kuna mais fo ye ki mane présence ya kalate avant kana bi bon na kinega tant sala te c'est pas Félix Oise quoi yemo wazala wana président premier jour il y a salarié azara mikili deuxième jour azalaka après ACP là pour y aura déjà deuxième jour il commence ko ngana za déjà je sais que pas ça yona je sais que na ya kiliboso si je me trompe pas bon na habité ngana we dans ba liboso dem je sais que te lengtan yo ya ko kutaki na animation na kutaka Aleka Bemba azaka nani babenga wana azaka titulaire après biso to yoya mais na habité je sais qu'on dirait to landa na on a oyeba na so yeba sauter entre je sais que ngai so na po to landa na ka mbala moko boy après et ko liaison mo esa mangana je sais et ça qui pesi moi ndenge moko bu couleur moko bu aller to bando kumbela makambo na zaki titulaire entre binom balé te biso seront titulaire azakate mais yaka que non batu ba mi pesa ki titulaire mais boyoka nezalaka parce que tu vas travailler trop ensemble yo zo sala créer makasi pas ça créer makasi so yeba ça so ka ça créer makasi et baiser belé pesa biso mo nias moko ko baeba et belé betela biso na mo crimo ya kala nan mwana vata le mini tala mamu mabwidiye tala mbongo zibebele buka sosele l'argent tala mbongo zibebele sembe yaya sembe José Ndita semba bilokota après toyoko ya bacholi yo machakwe ya bacholi yo machakwo libondanse chako libondanse ale aje kuchwa kwamba aje kashala kwamba yo atuyaka na neba tuyana nde tuyana nde wo wana babiloko travail ebimisa biso na bajesa voilà attitude na yo na kati ya mouvement tango ya kinana yambaki yo bien ben tout le monde presque tout le monde parce que na culture pays vie tozaki na mikolo o bagi un peu âgé par rapport à biso bazaki na ba directive ya bien ya kopesa biso tant soute mono zo kene bosala bona mayele moko de soudem so mona oyaki na mo ozana moi bassesse moko to ekendeli moko bo rythme moko bo ya musique habité prenez on meki ko sala on a no bo été pour moni ma musique Michel toi ça moi un peu de tête moko bo na musicien na ba musicien zangate na ba musicien zangate mais tant ozo ka mikolo tant ozo ka pe baninga c'est là to komaka mire peut to komaka ba grand voilà quoi na quatre orchestre vous avez un salaire neti nga penza lukuta mabe na ko bato salaire à chaque mois to akina ngote
pour bato musu bayaka awa na aye na plateau sur n'importe mais faut autant nous naissance en mouvement ndenge zo kendela tous en attend quoi sacrifice na mouvement tant sacrifice ça veut dire quoi na leader na binopé bozo ko sala makasi botongelo mo botombolelo mo et comment asiko en tout cas na minute on salaire est raté et ça que ce qui s'il y a une production tout beau bêtis nous les moko boué bon moko zoami le lendemain l'aime sur la répétition l'aime c'est comme moko boué mon tom d'accord on fait l'op na ye moi énergie moi quelque chose et ça et maintenant aux angate pinza mais après na ba répétition répétition c'est ça répétition coulisses ba répétition c'est maintenant ça répétition il y a en plein air batou ba okota so par exemple batou ba côté pendant répétition mingi de ba répéter moi quelque chose même moi transport ba transport mais yo mo gérer moi quelque chose na yo ozui mais à l'époque nga penza lukuta mabe na touché salaire té à part l'aime sous moi choueke ya na ba voyage net ou bana ko ya moi quelque chose ba pesio mais au salaire paye à chaque fin du mois un bon salaire il y a un salaire non botikala mona moitié tout ezalaka té par rapport à marche orchestre tout ba té ko tika ko mona on té pour ngana za kempe anti polémique pour TV za radio té ko mona lem sous bandé on a bandé moi donc ezalaki té par rapport à démarrage ya mouvement de bandaki. OK, merci. Natala Kio na émission moko ya la patronne Flairmont. Olobaki au le stade des martyrs. Dikumba moto mona na stade des martyrs. Na lobaki teke na OK na lobaki ki. Na stade des martyrs. Na ebisaki demboki non ngai ne na boye so ba benga na okende. So ba bengi ngai so ba bige to na posa na msusu o intervenir na époque na yo na animation époque na yo na okende mais condition pe ko za msusu que non msusu ba ko edenga na sa lo mo sa lo mo lokola bon la msusu makoke pesa ma dépense les cas qui trop yango isala que ba interpeller ngate kono yaka bon ils ont un souci, ils ont un problème pour les gars qui n'ont bien. Bon, mon ami, les gars qui bien. Côté là par rapport à Bastad, nous sommes des alaki. Mais tant qu'on fait que nous la stade, nous avons qu'est-ce que nous nous avons une vidéo ana. Et ça là qui on est. Ma vidéo. Ils alaki piaka, ils alaki fouilou. Auto bara fouilou. Que voilà binon bobeta qui on bon parce que nga ce que je peux parler dans rôle là on a rôle ba que non même ata maman wa iba na coin ateka masanga ba ba maman ne sala plein moko bo même comme super ko mona pe yepe o regretter o reto mon pe que non le numéro ça quoi salite à quantité et non normal pour ngai na loba pe beaucoup d'encouragement na mos revient na biso na betaka maboko na bi vraiment mwana mobali faut ko meka ameka ki na ye po bato musu ba lobaki sima na mipani ba lobi mais bato na beso lobi to bo meka le musu famille bon comme de roya mais moi c'est bato yaki na bongo yaki mabete po na yaki na mabete. OK, pour nous yaki mabete mais le temps toujours moi na ba comportement zoleka na kati orchestre kota la ba frère na yo bozaki animateur na yo animateur Chipoy na c'est la play merci ndenge bazokendele na vieille oyo komisiko ba comité kokangisa ba musicien bon bon neti na c'est play na collègue no animateur o bozalaki na ye oui ni no kolo bana bango na ba comportement na d'abord ndenge bazo donc makambo na tango ebandaki dès le premier temps biso to pegisaki même chose apegisaki bana mai musupe ba pegisaki bana mai ba pegisaki po wana vie na biso tia vie na biso dans na communauté makambo ya la kaka oyebi mutu musu ako ko banda ko menacer indirectement le musu pa ko yape abandi ko menacer na ndenge moko boye. Mais les camois sont menacés, ils ont monté, ils ont manqué mon sous.
Vous comprenez? Et ça makambo sous. Donc makambo wana ebandaki makambo sous yaki makambo ya stade de martyr te. Parce que l'air stade de martyr annonce nango ezalaki bango to bazaka na kati. Neti yo yebi makambo neti yo za mwana ndako makambo ni pour biso to yebi ezalaka makambo. Ezaka ba makambo na bango ba bazopesa ba musicien ba voiture bango bazosala siliko ti. Non, ça c'est rien du tout. Wana ba mais physique eza mabete. Bango kuna kaka. Neti yo côté sapsona mukina kata muzini. Mais makambo wana ezaka makambo so yaka makambo na bango ba voice wana lobi wana ke no mutu bazo lobela bango to balobaka orchestre mobimba balobaka bazaka na groupe na bango ya orchestre ya WhatsApp. Moi critique moi ko toucher moi ko ba défaillance kaka ya kutala ndeti bango bazo kendela. Après les bayoki balobi makambo wana be nzo de filtrer pe ba like wana ba ko kakate mutema moto. Batamoté en moto di jeune frère Moussou comment il frère Moussou comment il Gabana allez yé pas na kata groupe ngo après akene ko bimisango abimisango lisusu na bandenge moko boy fundi baninga na bandenge moko boy te yé pas zalaka ya zalaka mais ya ko ba voice o malobaki to pa lobaki te to bon côté on a évité so pa yé pas lobaka to alobaki te na évité afundi mais salike ba grimacer bango a Panzani tant Panzani et obimake yé muta lobaki yango sala ki bongo tant sali bongo bon oui tata nyonso na kata ndaku soki promet ko ya ko abeta moi c'était à étape na bango pe ba ancien bobo yango sai ki bakindela ngo bongo mais après ngana benga baba na maya na soda ki na bango na yeso bango bobo mamoto na vie soukiti et soukiti pe ka wana te bo se comprendre te bobo mamoto male nzamba osala iresimba mais bango ba memaki na bandenge mo botito yo comme makamba ko kangisa ba nini voilà ne ba biso ne na bo dem so ba lobi ba bazong sa filmer bande bandela kitikati lelo okotika ko yo na ba mo te mais mabe mo se ko lekelo tel ko bi bon nzambe mutayebi ozomo bubiso pe to kutana na makambo suku na pe so bano betango egosi sa ninyo egosi sa bougie mais tinate tango olongo tango boye poto otikalaki tango tikali mouvement zongi ouais otikala combien de personnes natikala ngamo pourquoi yo yaki pe première fois te ba ministère ba tika na poto yaki so deuxième fois oui. Première fois, bana mai musu bakendaka soki 5 ouais bakendaka 5 biso zongaka on yaka ezaka entre 2000 ouais entre 2000 non 99 ceux qui nazo santé entre 99 2000 ouais 99 2000 après biso zongaka tant zongi tu vas nous mouquer 2001 tu Londres. Tu vas nous mouquer dans Londres. Après tu vas dans Londres. Moi ndenge mo bo en salana bani mais nga zonga apikaka. Tu na zongi. Après babe lobi moka ya batuka ba sentika ya ba président des aka sentika président to frère président azotiaka moi bandiri mo au kanzale msunga na robenda na po biso peto wakape ba neti ngape na robenda na rolo baki na za pilon ya kitira pays na ebi histoire ya kitira pays l'air démarrage ya be bandi ngana zalana to ebi ki nonde zaboye to beta stratégie ni to sala boye mais après tant bandi mona po bato musu dem so akoka teki avant ko loba otalo vando ati ndeto kendela boye na moni na moto ko musika te allez obando zwa moi position comme na ba réserve comme na moi réserve après bakenda po ngapa président pa bana so na mingi akolinga mingi to sola kapenza mais à partir de là bato musu pe o baza pe ke tsoka ke pe na mona lito ya président lobby président pa ko balokela yo bazali na ba groupe tu bazali yo zalai bongo te ozawo chokola baninga te na jamais de la vie kana mwana mukongo te ya ngaza gramo na mukongo donc naza naninga pasha muninga te vomi na compagnon na passe qui o komelio ke to naza la contre passe na wana c'est la passe na ce n'est pas bien
merci beaucoup. On est avec Papi Louange. Papi Louange, toujours qui est presque na kochité. Baninga bazongi yo tikalaki. Yo tikali. Na simana yo Bercy ayo kota mouvement. Relation ni mozala nango a na poto yo na Bercy. Ti toki na ndika mabete nga penza na ebité. Tout ça en relation te. Parce que tout là comme on a té. Tu es banité na ndika mabete na yebiye, c'est un bon animateur, travaillera bien. Par rapport à l'âge, je vais aller à Bisso. Pour moi, na 47 ans. Na 47 ans. Na âge, je vais aller à Bisso. Tout ce que moi on a été. Ah, peut-être tout le monde, tout le chance, c'est tout le monde. Mais, na yebi kalika na kitira. Yé pele musu na kwe moko wa non. Wana baza ba ya ba fungula kanzila kitira. Donc, na animateur nyonso mokili ya mboka na Bisso. Dans un bon terme. Parce que nous avons un il faut se respecter. Nous avons un ça sert à rien. Il y a une importance. Baza, bandi on a biso baleka qui après biso. Voilà. Tant on a qui a les cas qui mais quand même un travail qui bien. Si na kitira na ibi bato pena ba ya. Ba persa penza oui travailler bien ba plan pe o ezaki il vendit ça et pesa pe et c'est ça là qui tourne na mouvement ba animateur ba se belé ba mososo bazawana yekuna ba ku moso na vana mona ye pe on dirait à remplacer ngai a kenda pe na moi ba ligne na ngai ba Bercy ba leka ba non chaka soda ya makasi once ko génération na ngai puna utane na kitirati na utane pe na si ba non chaka na mama Samsung na gia kenda pa na Victoria ba Rosa azakapea wa ba génération na ngai ozomona mais ba massa ba travailler bien tina misupe bazo yana nazomona oui ça va mais au na yebi ke muto travailler bien pourquoi na non, nga pena santana nga été na boya te ezaki so ba critiquer to ba bi que non travailler bien te ezaki pour ba faire baisser ou mais pour ba fortifier pour mba si musala kitoko. Association na bino ya orchestre na bino ana poto. Bozo continuer en kaka ezali. Oui, normalement tout le monde qui ba initiative moko tout le monde qui groupe mususu ba mission ba groupe mususu ba tikala awa bazokena ba ndenge mona bi pourquoi pas biso bon après initiative ya sala makino initiative ya sala makino Tripason abimisi boule fondateur oui Tripason quoi oui mto fondateur za président il y a les anciens de Cultura PIV tikana no sango voilà na profiter pe na annoncer des bino que non na annoncer pas na bino tout le monde qui baninga musu bazo sala baninga musu ya orchestre musu ba comme baza awa na poto ba comme na ba groupe les anciens de Kingandi na mona ki ba les anciens de Maison Mère les anciens des quartiers latins les anciens de Viva la Musica pourquoi pas biso Tripason est mon maman chanteur. Oui, chanteur na biso Tripason. Vandi sa biso avec non, on a une idée, na moni ba idée zo sala bien. On a une idée zo créer les anciens de Cultura PIV. Allez, yemo fondateur, donc tout le monde est bon. Donc doro bandi bon yemo peka président fondateur. Na kati na ndembo za ba ancien ya orchestre wana ya Félix Oazé quoi. Na kati wana parmi Bercy pas na kati wana. Parce que Bercy a tkala que travail. Bon, justement toko informé que groupe les anciens de Cultura PIV ezali ezobo ya montuté. Bercy a travaillé kasi yo zala ité yo tkala na poto. Yo tkala na poto Bercy a travaillé plus que yo. Ah bon? Ouais. Ah bah là le bayom de lobibongo, là le bayom de lobibon parce que ngai une époque na ngai boyebi histoire ba changer raté bango baye baye ko na ligne na onga na tikaki.
Ayepe Poto. Ayepe Poto, oui. Pour inviter, parce qu'Ayepe non, na groupe ya Félix Oisé Kwate, aye na groupe Moussous. Mais au secondaire, ça peut boyer. Batumsou pe bazana les anciens de culture pays vie. Bazape bateau Moussou pe bayana bayape na ndenge ya orchestre. A voyager ne di olo kapanga yebisanga aux États-Unis. Tout ça on kapanga aux États-Unis. Na soki problème est grave akoya. So to bengisi pe invitation ça faut participer na prombo akoya. Bercy ne aza nani musicien azaki ex musicien culture pays donc on appelle ça ex donc yangwana azape ancien culture pays soki alingo adhérer groupe et ça promoter to benga et to yamia maboko ofungama alors na groupe na biso structure ezali et puis ba makambo ezali o respecter ezani donc groupe na biso tozana ba initiative mo auto représenter bino après là nous comme ça na robenga demboto na bengi yo na lobi ke to koya biso nyonso to idino image to idino image to koya biso nyonso to présenter bino statut na biso to présenter bino makambo tout plateforme na biso nini to kanesa pour ça ba idée belé to kobimisa ngote to kobimisa ngote ba idée musu ezali na ko balo ke non to ça ba idée musu to aider ba veuve ya ba musicien nyonso to ko aider ba orphelin ya ba musicien nyonso na ba propre mboko na biso to sale orchestre c'était mais na ministre so na ba bonga za trésorier est-ce que na ndenge botambula na poto a ba boulot ba nini est-ce que bozana conjoint bien ya to za na ya grave to respect mo za na kati wana ba misu ba utaka Belgique ba misu ba utaka ba Nantes ba Suède ba donc ba yaka na kati association est-ce que Félix Oisé va vous contacter qui est normalement quand on parle de les anciens de culture pays vie ça dit beaucoup. Vous contacter qui est les anciens de culture pays vie ça dit beaucoup. Ça veut dire quoi? Parce que par exemple ça veut dire quoi? Bana culture pays vie mais au bazali banda si ba kendeki mais ba tomboli combo ya orchestre bango bazalaki balingi ba mettre en valeur que eza association moko boye tant musu musicien mo pe akozalem ça zo bela na fin fond moko boye soki to yokani ravitaillement kokozala tant musu musicien moko akoyini makambo soki to yokani to bengani to soli na président to soli na secrétaire Pichu Concorde to bengani to sali makambo mais eza les anciens de culture pays dans na kati les anciens de culture pays un peu eza na bateau pe ezotala pe botali pe yé to zoyer eza pe mutum super akoya pe yé to zoyer te pokuna eza kimukolo eza désordre te eza bomo na pété eza tricherie te papa au moni tango bofanda papa au moni tango tokoboya été tokoboya été tout ça mabe na asa mabe o asala te ba musu to boya bango pona ni to boya bango to boya ti to ko iko boya bango pona ni le musu comportement na ye bon bien ça comportement mabe to ye baka soke bani to pesi bino ba bonne chance merci Adela Menga euro million pesi bino bonne chance merci beaucoup Papi Malanda motema Nathalie Malanda pesi bino bonne chance merci beaucoup ngape na bina Bercy aux anciens culture pays vi soki olingo ya maboko eza ofungama to koyamba yo Pibo munanga R9 osengaki bisoye ye to juillet donc boyamba ba o nyonso ba ancien nyonso boka bolate o yote to rejoite o te zoate et ça la bien te to comme na biso na presque na suka papi louange na moi ba dédicace na yo merci beaucoup Pelé Pelé Tanfumu chaque fois tu as tu as ba dédicace mais oh pas yoka kombo na été et ça n'a pas problème té pour comment na nzela umona yo penza ba mais surtout les ka boka ka été donc voilà ka comment to comment boka pona sina reconnaissance yo comment te mbala na boka yo na zo boka sou na boka déjà président Tony Azevedo il a dit Kitoko président Tony Azevedo Gelo Ringila les boss Motema Mama Jenny Ingila Pamela Lingambo Papa Plik Mateta Chico Makiela na Kisasa
Blessing Polo, bon anniversaire. En direct na Bruxelles. Junior Nto, ya bras droit, ya Papi Louange. Mouta bureau. Jonathan Pondela, ministre. Na Orléans. Ville les calme quoi. Théo Kinkadi, la fille du soleil, on les accorde. Diki Papa na Melina, Marie Tamboui, Sapé Makengeli, Kade Nabiso. Voilà. Ben c'est les Saboirama déjà là. C'est les inos, artistes engagés. Voilà quoi. Dembo, Edino Image. Grand frère, mais comment grand frère? C'est mon grand frère, attention. On a des missions, mais nous avons pas comme une famille. Bon, nous sommes tous parce que Banaraza, Banini, voilà. Ça l'a bien sur le talent. Si, pourquoi ça l'a bien? Et ça l'a bien. Pourquoi les missions sont à la monnaie? Tes missions sous dem sont mon tant à Siligarana et voilà Banini après na bien bon. Il faut dire que Siliga, on peut ça conseil t'es tant à Siliga makati. Non, tu le barana. Bon, c'est les inos. C'est les inos de. Bah, Edino, tu l'as dit Edino. Yo est tata moko maman mo tambo zagini na ndako. Tambo kola, azalaki na ba comportement wana. Bon, normalement c'est les inos. C'est mon frère, c'est mon grand frère aîné tout d'abord. Azaki déjà turbulent depuis Kala. Kala Flair Mondembo. Azaki turbulent depuis Kala. Azaki toujours chaud. Mère a envie. Maman Timba Hélène. Son dans l'action que akani ba dembo bo no mundi ka fandi no comprendre ti. O kamo o maman na bino. Alanda pe ba émission ya c'est les îles. Mère. Non. Maman na bisa muta ba internet ti. Ko tia ba makamo. Dernièrement ko ba makamo ile ka ya njilwa musu ba lobaki ba makamo ko boneti ba ke ko sala bo pona maman na biso ne c'est une sala ka so ndeni. Et ça ngai passe mais na zwaki tango lobela ngote parce que mutu oyo lobaki makambo wana ozaki ka mutu a famille alors yaya oyo ya biso oyo aza yaya na yo yemta kitsak biso ba misusu o to lobaka pamba te poso to lobi to toki na sali et kozalem so bien te alors la relation onga na zaki na ona yaya wana ya makasi ya ona vandaki kimia donc et là, on a vu les cas muntu qui tega. Yosa pena bongo salaka, via nabiso muku, via parent Paul, via Gilles Vassimba, via Eva Languindo, via Eric Viss. Merci via. La maîtrise au Pesach Bisopo, c'est la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi Louange. Oui. Tu sais, Pélé à ma case. Pélé, t'en fous, mon gars, Pélé, c'est Pélé. Nous, on le veut que ça grand frère conseil. Oui. Le téléphone, hein. Tu peux y aller, tu coûtes un rat. Dernièrement, on a dit, c'est des ponts, on a dit. Tu as télévision, boy. Mais quand on a pas opé conseil na télévision. Ah non, ça. Ah non. Ah non. Il y a famille, ça y a famille. C'est vraiment Papi Louange, Papi, ça rappelle grand frère na conseil. Bon, conseil, on peut venir en rat, de la rominga. C'est les dinos. Mec d'ici. Hein? Papa na Grady, Ketia, Jordi, Joyce, Chloé, Elana, Nantaka, Yantaka. Voilà. Merci. Merci beaucoup, na Papi Louange, de toi qui est le lot, à l'obi ou à Koloba, Moussouto Bombi, Tosala Nae, émission à la prochaine. Voilà. Merci na Vienanga Valentin, Congolo na Katia Hollande. Merci na Poupette, ma petite sœur, Prayalinga Bongo. Hein? Poupette na Katia Bruxelles, Wana, maman na Ketia et Jérémy. Bardi Love. Merci na Élisée Fataki, Émilie Fataki, ma grande sœur appelée, t'en fous mon pibomou dans la R9. Merci na Nokondomba Sindombele, te sanité. Papi Mafuta na Bruxelles, Kitambo et Koyate, Mabele Mame, Kale Bakolota na Bosaniote, Mère Nabiso, Sylvie na Musika,
toyambaki bongo Papi Louange pona lelo tozana mingi ya oloba te mais tolobi oyo kokaki koloba Papi Louange na sengi lisusu merci à plus. Merci beaucoup Pelé Tanfumu. Ça va abonner à Flair Monde. En tout cas va abonner à Flair Monde émission oyo na edino image etalamaka kaka. A émission oyo tolobaka na biso mabete ou to fingite ou boyoki to tongi mutu na fingi mutu na critique mutu. Alors Flair Yadembo Pelé Tanfumu edino image toujours Nicolo. Toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois. Ciao ciao.